chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Soit fallu na quartier la terre et c'était pour la Royemba et pour la Robina parce que à l'époque comment les que j'ai coupé la tête toujours ba moto ça et puis Robina cher morobo nengeri tout ça so fali papa ozui au façon na potion tout comme c'est ninga koma yiwana mais lelo yenda comme logo na munguna fali na lelinga rajar ya défait babi ya Royemba na babi mais chef soli wana ba nengera Royemba azena comme chance ninza ba pese Robina wana. Et après, il y a un moment où il y a un jaloux. Non, lelo yokofero mide quadra koraman aza icône. En tout cas, wana totika banalise ezanga tina ezanga pambang. Moi je mange pas chez Fally Ipupa. Ata 10 francs na ye na zwa yango tende na koma Matika Songo boy. Rien du tout. Donc Koffi Olomide, on doit respecter Koffi Olomide dans ces pays. Donc on doit respecter Koffi Olomide, qu'il plaît qu'il neige. Bozo c'est les londes Koffi Olomide acha mutu likolo, bola taba costume bando lo baké violence ara via bien. Le cas yo zaki mutama boké. Donc yo cop na ofo la ndara ba isobe ba sai sai. O cop na oté. Donc so ngo ya ko sala ba analyse na yunde bo sala bo kanga équipe na bino wana ko lo baké Fally à l'équipe. Donc wana ngana bien ba n'importe quoi. Donc ezamba la suka. Ça veut dire quoi? Koffi Herbani musique na Fally. Aotala fallait abotamité et puis msou fallait dans la berceau le la igne na berceau tout le Koffi Olomide benga petit na eféré ligne des champions mais vous avez le problème et comment nini alinga papa jaloux et papa boka mo pa ozo la solution ba Fally nano Fally yo zwa ki ta ki danser ta ki chanteur ta na charme te Royemba mais vous avez le problème et comment nini papa jaloux et ta la linga moi na été et bona boy c'est comme ici azo bloqué yo veut dire que yo ça la bien abatouté. Yo ça la bien abatouté, non on comprend dans Fally naza jaloux. Lelo fi yo so na ferita, yi ça la ga bien, yi so la ba wera. Donc des miso ba sa ba sakara de kuta vi ba zo sabe miso la poto, mais bato ba finga ga yo, matanga ya mama ami, lelo kufi to moni wera ye. Quand grand frère il faut Patrice, est-ce que il faut Patrice aza chanter ya bien autre ba profane. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe. Bakoyanga noye tabata keto ba jaloux. Matika Songo. On a bato keto belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya na bango Matika Songo kufa. Bato keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse le Double Mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Bonsoir ou bonjour chers internautes, partout vous êtes en train de suivre cette émission bel et bien Star à l'horizon, une émission qui vous ressemble
qui vous donne l'opportunité de suivre vos artistes, peintres, stylistes, modélistes et puis pourquoi pas des analyses dans cette émission de Matika Songo et Longiaba Bébé. On va en parler aujourd'hui. Moi, si j'ai mon cowboy, il y a que pendant 15 minutes, on va développer qu'est-ce qui se passe juste entre Koffi Olomide et Fally Ipupa. Le king de la musique congolaise, Koffi Olomide, le patron de la musique congolaise, Koffi Olomide Quadra Koraman Milchek, Moto ya Batu, Koffi Olomide, Atika Rumba na défaut, et le baba Gezi Fabulous, Koffi Olomide, prêtre ya ba musicien tout quoi, wanangande na zoloba quoi. Donc Koffi Olomide prêtre ya ba musicien tout. Qu'est-ce qui se passe au juste? On va le savoir nous tous. Là, j'ai dit big dédicace à celui qu'on appelle David Lutete Gaucho. David Lutete Gaucho, Motomogo Malam, et puis sans oublier Castro, depuis Angleterre, Castro Massidi, Napesi Mbote, Napesi hérité Minimbu, Gauthier Mascotte, Aimé Boubé Boussaki Aloso. Bali angona mukolo moko te bilanga ya loso Aimé Boubé Bouska. Bino so bolinga Matika Songo, venanga Jibe Kumaluta, venanga Pachabora, ya bino tsu bolinga rangai, la Matika Songo la Aimé Bido sur autoroute, Picho Pacho Sotali Konko na Norvège. Picho Pacho Asotali Konko na Norvège, tokomi na temps ya ba joyeux, joyeux fête, joyeux Noël, tokomi na temps ba souhait. Donc, souhaiter mon joyeux anniversaire, joyeux Noël, donc comme tout le monde le sait. Mais dans cette émission, avant de commencer cette émission, je pense que tout le monde le sait, que le 13 mars, Fabregas à Lyon, Fabregas Maestro, Gozarachi Detro, Kyrios, dans le 13 mars, Oyo, Fabregas Azana Lyon, na double mixte, et il va prester là-bas, au PESA le meilleur, pour qu'on prépare toujours concert, spectacle, koyemba, au Nyonso, bato ba sepelarana Fabregas, au Nyonso ba sepelarana Villanova, dans Arozalawana, mwana mama Elisa na papa Théo, leki a Christian de Corons, leki a Doudou Bessa, yaya na Yves Mbouyulu, papa na Jésus Brian, père double. Sans oublier MJ Mimosa Manage, dont Barozalawana, Kosepel Sabino, na double mixte, wana Salouaneza mixte, allez-y, na ba internet, bobeta, bolandela ndenge, baza, côté Kabiye, ndenge bazo somba, c'est bel et bien le 13, concert est confirmé. Concert est confirmé, wana Fabregas va livrer vraiment avec Bapoulana et toute son équipe pour retrouver juste après Spot. Aïe. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Merci, retour sur ce plateau. Comme je viens de le dire, on va essayer de parler de l'analyse je veux faire moi par rapport à... Merci, retour sur ce plateau avec Matkas. Comme je viens de le dire, on va en parler des quartiers latents de Koffi Olomide et Fally Ipupa. Mouvement Fally, comment on dit dans hein? Dans un groupe d'accompagnement, victime, on va accompagner. Bato nyonso ba osala ba analyse
bato nyonso baoloba Koffi Olomide asali Fally so boy Fally asali Koffi Olomide boy. En tout cas congolais pourquoi tozalaka ba reconnaissance te na vie. Les Congolais ce qui nous tue toza reconnaissance la reconnaissance na vie na biso existera te. Ata na eloko moko moki ata babi moto apesaki yo mai ata 100 francs na tango ozaki na posa mai. Atokomi na ebale, atokomi na izine moko ni ete po yenda edaki yo na temps wana esengaki ke yenda ede yo na temps wana. En tout cas moi je déplore na ba réaction ya ba congolais to ya ba africain partout où bozali boza toujours na ya koloba makambo boye. Fally po para na talala tanga na bandal ba yebaka ete Koffi Olomide banda beta jam musique. Fally po pa ba yebaka ete anda beta na ba Sankara de Kunta biso to simbela ba bilamba na veni oyo to beta ba Jordan Kusa ba vena biso Streli Mikobi ata na poto biso to ndo simbela ba bilamba ba yebaka ete lelo Koffi Olomide ko ma be po na Fally po ata un tiers ya carrière ya Koffi Olomide Fally po na sali yango. Ata un tiers apamba Fally na sali yango te. Donc botika ko créer ba problème o mopa kenda ye paso Diamond nde ba beti featuring abomi Fally o asali bo non. Koffi Olomide alaxibino ke aza artiste musicien complet, le patron de la musique congolaise. Koffi Olomide a betina Diamond dans une semaine car nzembo na bango wana 10 millions. Les lots de chez commission na ba 20 millions. Ya bino obo betana ye bozonga kuna botala tibo booster ngo lisusu. Lelo Koffi nga koma mabe na sens nini. Mopao mokonzi songa mbeli ba beta ngo likofite. Azu concert na yo arena. Aboyi peuple kufa, aboyi ba fanatique na ye ba kufa po pandémie eza nanu ezo progresser. Koffi Olomide a poussé na ye yango vers la fin ya année prochaine. Et comme il y a problème, auto sa conférence de presse, bino bato ba chroniqueur, soi-disant des chroniqueurs musicaux. Oh bo commissaire bormobo analyse. Bo ça l'analyse des ma bête parce que tu collis déjà, tu tangi pe ba classe, on peut faire quelque chose. Il y a analyse, il y a artiste musicien moi mukolo, mais tout ça liango na ndenga bien po neti boy. Bo ça la pe ba analyse ba Vejoski qui a beaucoup tabazana en vie. Bo ça ba analyse ba Shora Mbemba baza en vie. Bosa banalise ya batu ebele ba envie. Toyoka ngana bino, qu'est-ce qui se passe juste na Fally ipupa na Koffi Olomide voice moko awa et ya voice wana mutatindela kingango donc mutatindela nga voice wana daka parmi batu atindelenga atindi voice wana oyo na ocha atoyo kango. Qu'est-ce qui se passe juste na makambo oyo eza koleka awa dans Janessa na longoli nanu ouais. Événement, le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse le Double Mixte à Lyon. Raoul Itono Bolingo eza lokola nyomwa bangi matiti okobanga fuma na lekolo kibaka na yo moko. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Merci Nanto Monango. Koffi Olomide aza icône ya mboka oyo. Koffi Olomide aza icône ya musique congolaise ototikali na ye quand même. Ça la fierté à la musique congolaise, ça la fierté ya batu o ya kala ba mikolo. Parce que zenga ba mikolo otozaki na bango ba musuba kei. Musique na biso yango lelo comme ko kende libanda et kende batu mususu ba koma kozwa musique na biso ba komisa yango ndire ya bango.
toyoka voice oyo ya mutu moko aza na États-Unis makambo ya Fally na Koffi Olomide ndenge ya lobi quoi. Merci beaucoup toyoka. Bonjour ou bonsoir, mon papa Rambo Dabo King, le pharaon de la musique congolaise, le maître double des mers. Papa Omokonzi, papa ngai mwana yo na États-Unis, papa toi vraiment dessus na makambo ezole na réseaux sociaux, papa trop c'est trop. Fallait ko ya te na ndenge moko boye papa si imiter la marque ndeti atinda ka batu ba ya ka balo ba ndeti akokani na yo. Mbodalika surtout bato to baba mwana papa izana ngote ke yo mbodalika so yemo yemo tatinda ka bana wana ba ken piana genre ndeti ya ufinga ga yo. Ba compara ko na ye ba manga ga yo parce que ya lukaka zo trono eza yo. A lukaka yango po ebiki ko ebiki na yemo fallait biki ndazana a wuti na école ba bengi école internationale quartier latin. Sikoyo po a raccrocher logo moko boy. Akokwesa bawera batutu akokweba jiba akokwesa batutu mais ebike ezana nzete moko na zamba to ebite quoi ba benga ngo elemba nzoko komona ye mopa mokonzi akokwesa na mokolo moko te papa osali 10 ans papa okenda rapoto te osambwisi Afrique yaza poto te et pourquoi beta Bercy wana te aina 10 ans au mopa okenda rapoto te so 11 ans so 10 ans il fallait beta Bercy mais tant yoki ka ke mopa mokonzi déjà ba quitter déjà que mopa onda zo banda ko fungola veut dire que mamba concert na poto aweli simbango ko beta Bercy na bamba bambu net veut dire que na bambu ba combattant a ke signer ça loin de ta son musique et pourquoi na 10 ans na signer Bercy te apotana asande déjà ya ko potana na ba combattant mais tant on comprendre mopa mokonzi zo na j'ai déjà ay abanyi mbango akei papa ba diversaire bazana bango mais ba olonga ote mais diversaire liboso za pene na opena zo bundiswe za ne Fally a muté amabe et so papa yo so Fally na quartier la terre et c'était pour na royemba et pour na kopina parce que à l'époque on a dit que je copé la quitter toujours ba muto za ebi kopina jar moko boy ngeri tout ça so Fally papa ozui o façonner na position tout au commissaire ninga koma yuana mais lelo yenda comme le roi la monguna ba tellement tali que mission ken pia nazo be robenga un patron le roi la cour dans mon pa mokonzi ba biso don état ba vie bonga boy kombo na botama nango kombo wana et saninga ke nazala onga nazali à travers kombo ya Koffi Olomide ne nzambe a tracé vinanga na botama bandal bon mama na yoga ka Koffi Olomide tina comme na poto boy na mona yote na yoka yo bana bo mwana na ba TV na talaka tina ye poto boy ngana mutuka Koffi Olomide o abersa vinanga koma boy na mona wona mkomi lelo c'est toi papa Koffi Olomide mais oyebi ngoti mais un jour ba témoignage ezali ya koloba papa en tout cas Fally a comme débordé asala ba et pourquoi ceux qui batu ya makambu na bazo finga yo et Fally pourquoi ça ne mission mota loba avant na gagner pour nani et mo vani bo ken pia na ye azo traiter yo jaloux papa jaloux ya quoi Koffi dans sa jaloux vers Fally bo embate ce Koffi bon mon père soit qui est pour la danse to loba yango déjà papa mais parfois faut faire très attention à moi na Fally aza muté amabe yo lobaka komboni awa okumisaki de temps à temps o lobaka ya kumisaka na flatterie mais yo kumisaki na motema na moko tout le monde avait mission ya sala ba wera e mo ba jibe yo so ba jibe mo saka zo le kazo finga ga yo mais ya zala ka tena bango e mo to jiba balukela ti mo saka fingie mais yena wera bazaka bien mais soko bika lelo bon sala petit no fait rigola et on a un problème et comme ni papa jaloux et tala linga mo na été e bona boy c'est comme ici azo bloqué yo veut dire que yo zala bien abatouté yo zala bien abatouté ngana o comprendre ngo Fally ndaza jaloux lelo fi yo so na fereta ye sala ga bien ya so na ba wera to ba mission ba sala ba sakara de kuta vi bazo sabe mission la poto mais bato ba finga yo matanga ya mama ami lelo ko fito moni wera ye grand frère ni faut Patrice est-ce que il faut Patrice aza chanteur ya bien autre ba profane ni membre ba ngo ya ta ya mais Fally azana na sakara kuna na poto bazo sika ba benga na pena wera apa oli gale mission sala mission lo kwa kondamné bango aso banga bango mais asakana na yo mopa mokonzi o ba jibe ba wera sko banga yo papa en tout cas moi non na papa faut ça ni keba ozu ezelo wa papa nga mona de papa o salere moko boy ozo mona mbando bokola yo kote na ndako yo kanisi ke no aza mona ya mutu tika na bokola mbe mona papa le gloso akula sunganga mais azu mo sunga na evedi ke le véritable papa na ye na muno ko de nyoso ndenga na bwe biso tabani natif me wenge alo baba komba ba wenge bambutu ya lo baka wana wenge
ngande pela tout mande na wenge après ça to quartier la terre et bon wa wenge loka liboso na monoko na ye mais yo to yebi na quartier la terre makambo to sel na quartier la terre na liyo ga petit kofi pona yeba yo ngaka mbode pona yeba falne bi na quartier la terre mais bon kase na lobaka wana na wuta na tuna kose ni na lobaka ba so batala so ni na kuma batala la terre mais to yeba kiote mais to yeba yo na fina quartier latino international mo pa mo konda bimisi yo na tata. Mais papa, faut faire très attention. On a papa, on a moins distance à moi. Parce que on a ça, mais c'est. Et ça, mieux vaut coutu. Mieux vaut coutu. Il y a faireeboyo kana kate bika non. Qui peut tu faire un makanga na soli sakaïté. Mais il y a besoin de la kate, mais il y a que c'est. Bah makima moko boy indirect. A outil de petit on a ken piana ye. Azo finga yo papa. Azo biloko moko boy. Voilà, là, déjà première partie. Nazo continuer, bilan nazo continuer. Je pense que Boyoki. Mais natala émission moko boy Frank Stema ya Chaki ayambara fali pupa di cap la merveille ba ki misato fali aloba la émission na ba te belé bando ke poto na quartier la te ba rapper ba chanter te ba rapper ba chanter te bani na quartier la te na ba rapper ba faux chanter mais bon non mo ke poto donc na yo pe sa jo raison de lobi ke fali era danseur pour bourwa kendara akoma chanteur donc yemura comme azara na danseur a pas mi chanteur. Donc, les lots, ils ont fait le midi quadra koraman aza icône. En tout cas, on a tout ce qui banalise, ils ont tina, ils ont pambang. Moi, je mange pas chez Fali Poupa. À ta différence, na zoa on tende na koma matika songoboy. Rien du tout. Donc, Kofi Olomide, on doit respecter Kofi Olomide dans ces pays. Donc, on doit respecter Kofi Olomide, qu'il plaît, qu'il neige. Bozo c'est les londes Kofi Olomide, acha mutu likolo, bo la taba costume bo andolo ba ke violence ara via bien, bozo ba micro bo sala be mission, hein? Bo lela bo lo ba ke to bungisi muta bo to zo ara esute. Yango bozo c'est la tawana, mais arobeta nana binoti suka. Tozo continuer deuxième partie à voice. Pour le moment net c'est mon silika. Et tu vois une mission qui a fait cette suspension qui est une piana. Yo muto benga jalo la camarade d'ailleurs. Moi suspension mo lo mo pe okangeli ata. Akangela bango tendeni. Iye mutatina rabango. C'est dit que aligité mon pas mo konzi akumisa mutu. Il faut mon pas akuma ko adorer. Mon pas ko sala maté papa. Yo ko adorer mutu ra fali aza mwana. C'est dit que otikali oza icône musique. Oza la légende de la musique. Vous avez droit petit toi ça la bonne qui togo kumisaï. Omega ya innocent awat. Et comme papa jaloux. Fait dire que yo koloba, okolo fait dire que o comme ça petit moroté. Il faut gagner. Il faut gagner. Tout le monde me fait rambo les cœurs. Azo magambo ba moni na Tanzanie na ngamba la kinda na papa na gamo pao na Tanzanie. Fait dire que na ndema kambo les cœurs na Tanzanie et les cas qui boy na Diamond boy na boy. Ba traitant ngo jalousie. Ba traitant ngo jalousie. Ba lobby ça jalousie. Oh mon pao asa jaloux boyna boye azoki ça Diamond tandis que tout ça na fallait ba trophée belé oh mais fallait les gars comme ça ba ko ba to mususu peto ko ba ngoti mon pao lobe logota nini mon pao soki ngalo ba koma bola mamutu comme a toujours problème ya zara na wera sekana wera mais wera linga mon pao te mais fallait solo na wera ba sekaka po vade sakaba ina poto na sakara mais so lilo ko felo mdabenga petit na efere ligne des champions. Mais vous avez un problème. Et comment nini papa jaloux et papa bogamo pas aux autres solutions ba fali nan. Fali yo zwa ki eta ki danser ta ki chanter ta na charme te oyemba. Na mungo ni. Mo pa azwe pour la danse, azwe pour la nini te. Et après sur chasse à la ko na cadrement musique à cadre li so ma oyemba no oyemba mo ndam wana. Mo pa fo luka solution pour la mona na aza hypocrite amuté amabe. Aza muté amabe. Yende mta bundisa ko penda c'est zaye. Foye la papa malé mo comprendre ye. Libala ni katana nanu ya mwana na papa nanu mo pa osama kamuna yo nanu po sa wana okosa so eloko te so me ko saga eloko papa jaloux mais ye fallait za na poto ti fallait za na poto na ba tumsus bazo solo la fallait za na poto na ba na kati su mwa muke ya moni tambo oyemba ba nzembo na bino na loba awa mutayembi nzembo na yemo ka jaloux ye moko na za jaloux numéro 1. Comment c'est possible na royemba ba jaloux entre temps ndeli na ebike o wana kuna za jaloux nga okuna za jaloux nga seke nga mona na jaloux donc nga mona na jaloux donc Kofi Olomide na loba yango na sala débat o na simba ba machette pour na ba wera ba jibe bino nyonso boyebi na poto na lingaka te icône moko boye ya mboka oyo biso bano yo tango bango ba osala musique
tona ba palais to kende ba nchiki ba école primaire ba gardienne to yeba kite que un jour to koma boy mais le lot to komi boy bokomi dans le coin micro comment on à la portée de tout le monde bokomi na bino ko ça la Koffi Olomide ba sujet boko na bino le koloba ke fali pour pas leki Koffi to zoka micro oyo to kenda ta na Congo te to kenda ta libanda ba cha micro balador ba tu na Koffi na fali na leki. Oh. Nani azana succès puis ba nzembo nini yoka ba nzembo Koffi ka ba kuku oka ba bombi oka ba Sylvie ba VIP mais awo yoka ba nyoka laisse ba nzembo moko tout dans pour le roi bino bo sala ba groupe contre Koffi bino ba chroniqueur ya l'autre là nga pe na oza côté Koffi dans na oza la côté Koffi bo sali makambo Koffi nga pe na sali bino c'est pe le roi bo kang saraba to Koffi abimisa nga pe Koffi pa abimisa nga po bino le roi ba kang sa bino abimisa bino bo ma osala nyonso bolingi Koffi Olomide Koffi na mutapesa bango ba vie muto bo loba wana lelo muto bo loba na Fally Ipupa dicap la merveille akima pe na poto patika na quartier la ta akoma lelo o akomi atikala na poto akima na poto si je me trompe pas c'était le 26 ezara date ngo mba ibisangai ba etsango o Fally ezara ba le 26 comme ça dans ba le 6 ba na lukango na la binon na pesa binon. Comprends? Yemo pa kima na poto bakabu ya bakimi kaka bandolo baloba. Yemo pa zonga nanu soki akima na Kinshasa ba oti Bercy azongi na kin. Akima na poto. Pour Koffi Olomide azaki chaque voyage ya poto ya consort azonga directement kinte azora contrat mususu ya Afrique à l'équipe Afrique pas zongi boy. Atika la rat pour le lokoma akoma oya komi pour le lokoma oyo ya komi le leza po Koffi Olomide. Bolo bana mutu oyo ye aleki mutuana saliye papa nde atangisaka mwana ata mwana oya ko edaka na vie mais pour comme na niveau akomisa papa nde mutatangisaka mwana po mo ba minerval wana na ndenge père lembara po nous les africains plutôt tozana matière ya kotangisa mwana po edenga lobi mais mundele na matière ya kotangisa mwana epo na vie na ena bano ya robota. Comprendre? Botika koloba makamu susu ezanga tina. Masaya koloba ota bezo loba te na moni loba ne lo mo bien yaka koloba. Eza analyse na osala ya koloba. Yaka papa. Yaka na ba effet na yo ba mona ota mba kanta lokwa na triquer na nité na moni a téléminé kuna azoloba loba mama loba na sima. TV nanga na parole bando loba biso zaki bana mike mais pona Koffi aza mutu na biso to boyete mais pona Fally bako je pas Koffi le long so de bongo mais eko simba te Koffi vraiment oui dala mwana boti ya émission ata aussi pouvoir ndengene et simba te vraiment voilà pona le roi na vie mais na bando lika na monango na yoki ndema to yoki rien okende kake moko boy na mutonde ngana za mwana matonge na kota ba conseil Koffi tout po ngana mwana matonge mwana Koffi bisika zo sala ba conseil na yetu na zozala Fally ba bimisi biso bana mike meto tarake papa ne azande Koffi le roi ande yango pona zo lika ndinga lobaka bongo vena ngai Fally simba te. Merci beaucoup mon effet quoi oba bande na biso bandu ndongo ashina mundi dans la commune na on va méchant mais na si sa troisième partie à voice et bongo to des années pas solo la soka komika mama papa Koffi me ko benga komisa innocent wa problème mais ya zanga na batutu ba finga wa zanga bien na ye papa mutu wana za mabe yoza double king yoza king te yoza de double king Africa il faut papa ozo dozo la mutu wana mo distance ga mo pa biso petit no bana na otozawa pa mutu wana geta sinyawa asa asokosa batunita abeta ga batunita ye Fally abeta conseil de 4 boîte ya en plus atambola pe na kombora Koffi Olomide ngai ne mwana ya Koffi Olomide yiba ya na kata Koffi yo conseil ni moko la tika okende te pona yeba ya za hypocrite amote mabe le sai mutu alinga bla mo pa video kana te za nde Fally ya linga zo trono eza mo pa we koma ya ye na yoka na ka koma même ba ko liki akoma lo wande za leki Koffi atina ka batu ya ko lobake Fally leki Koffi ye tatina ka bango ye aleki mo pa na banzembo ni banzembo salite wana biso mo pa bo so via batu tinga yo vie bonga mo pa mo konzi mo papa on a benga double king papa
zala mayel na mwana na papa ngai mwana na yo to yebani te papa mais nazoka numéro na émission moko pesa ba numéro papa zala mayel na mwana wana aza motema mabe aza alingi neti batu veliki batutu na miziki veliki baza na se na ye et aza na moto abangaka te na miziki apa Koffi Olomide abanga ko makasi yango yela ko ba je moko lokola ndeti nyoka pour doubler azwa ton wana ezala ye mais ko zwa ton wana te wana mopa mokonzi satan de pouvoir parolonga te en génération handicap mais obeta bino kaka abani na bato akala zana ba motiba innocent la zobeta bango kaka wala mopa mokonzi azo koka ote papa mo ko tizana bato ba finga pour que polémique entre yonaye ndeti faire les sociétés fallait que commander no ba polémique papa suta e kolanda yete yebaka mwana na za ndengeni tshai musika amuté ya mabe alinga même Alex même indi na epena akene même na podium maison même na podium JB aoka ande soni ya kwa luka moyen mo bosata mo pour tozongela ekomi etikali parti mo asuka Koffi Olomide ya bado Koffi Olomide atali bo ba innocent ba beta bina otika te terrain Koffi Olomide chocolat chaud papa plus papa bonheur les vieux magie les vieux quadra les vieux Antoine songa mbeli ba beta ngoli kofiti ah mon pao mokonzi et soi-disant musicien net Mbutalika ou un musicien té ou un comédien Kotonon Matika Songo meilleur vie d'abord merci des King Tara des King na Prince J d'Orange des maquettes de la presse meilleur vie là bas internet non ça balance d'abisso vraiment en tout cas vraiment na ngana expliquer ka moi Mbutalika Mukie puisque gaffé moi Mukie na nenga mabete Koffi a la légende de la musique congolaise et sick africaine donc a mérité ba respect na ba valeur donc aza musicien au groupe venant la tendance net ko Mbutalika Suyo zaki mutamaboke donc yo cop na ofola ndaka ba isobe ba sai o cop na ote donc so ngoya ko sala ba analyse na yonde bo sala bo kangambe équipe na bino wana ko lobaki fali aleki Koffi donc wana ngana bien ba n'importe quoi donc ezamba la suka ça veut dire quoi Koffi erbani musique na fali aotala fali abotamité et puis msou fali dans la berceau le la nyé na berceau donc fali est mort ba valeur à Koffi le aussi a fali c'est Koffi c'est grâce à Koffi donc faut ça ba merci donc toko bandia mukili babani mukilata 1000 fois fali ozaka na sacre ya Koffi jamais ko leka Koffi donc c'est impossible vraiment la musique à Congo donc il faut mériter ba valeur et belé vraiment na PC Koffi ba meilleur venu na Epineska Olandanga c'est Patrick J d'Orange des maquettes de la presse donc tout ce qui va bêtise donc to respecter ba légende il y a des légendes vivants de le bungsi ba papa wemba lelo ba madilu bazate donc tout ce qui ba Koffi donc on a ba mérité ba valeur donc aza mutumo ote que vando ka bola muki chez bino na mokate na yo vandi ko va le micro na yo bando boya no ka Koffi on les a ba n'importe quoi Koffi bana bani musique na ye lelo so landi otani ba détresse nze moni l'équipe détresse fala ko bado bota banze moni ça fali nze mo l'équipe détresse ezate oyembeli ve jaloux non oh non message les jaloux yemo za grand jaloux yomoko opesa ba ministère non nzembo to songa no mke matika songa songa no opesa ministère nzembo ministère ni na pesa ba sala opesa ba ministère nzembo ba ministère ba sala succès et pourtant you know ça na ba clip na téléphone ba ministère no tindeba o lati ko on dero suka na piscine musique abo obeta ministère bongo obimandeni to so la pela nenga yo zaki na quartier la tête ko faut peso ba nzembo afungolo mutema obeti kokoko obeti banzembo internellement imzembo beti sali succès mais comment ba ministère na yo bazana école na victime yo ba cause professeur c'est que bana ba cours bien té si lelo ministère moko te ayo aza marque le ko la yo ndozaki na quartier la terre le to yeba quartier la terre to yeba ba bourreau tout le monde ba soleil ba comment ko saka ko te biso to sara be fort na biso ba on peut ba saté bo sala be fort bo yeba na tima ba wira na tima ba Koffi na tima ba Koffi oui mais comment yo zo linga ba ministère ba bimate quoi une go bimaki pourquoi ce qui et puis matika songolo mo remarque mon sala fali ce qui apprécie ba ministère nzembo na ye apprécie ba ministère nzembo yeba ki nzembo na sala ko succès et puis nzembo o ya sala mutayebi sa bango déjà libre parcours donc misala oyo parcours no mi yebila yo moko sikolo monga na remarque monga na sala ezani ceux qui a sali clip na ba musicien oyo bazaka ya yeka 4 wana o moko to kima na kusto so atela sa ki vocal na nzembo wana to kusa sala ki vocal to golowan to natan ndo mona ki nzembo wana fallait otango sala clip a sali clip à figurer mais ceux qui ba oyo
bamise mosusu oyo baza parmi les 4 ans te bakenda poto to parmi les 4 ans babanani kala te abima te aosala mpe clip te lona kwa banzembo oyo oui so to mito tshana nzembo oyo bamise basali bavocal ebele lokola mbasi bourgeois so ça nzembo asali vocal moko bien nzembo ono mona ke clip esalama te mais talaka nzembo o clip esalami ezali kaka nzembo o bato sala bamise 4 ans titre nzembo ngo na bosa nango inhumanisme asali lango clip mais banzembo na nyoso ne sikali asali lango clip ya osaka clip na banzembo o yemo ka sali clip o yemo ka yembi de début jusqu'à la fin da osala clip mais o ba yembi na ba mise na sikana asali lango clip te changer comportement fallait Kofi afongola ko mutema yepe fongola ba mise no pe mutema ba bima ezala bien totika esprit wana eza mabe esprit wana eza mabe eza mabe. Papa, analyse des cas jusqu'à là. Merci. Merci beaucoup, Patrick. On a essayé ça. Parti à Souka. Pense au moyen qu'il ne bien. Attaquer, il ne pas au Yosantina. Il a fallu dans les Liga Rajar, il y a des faits babi. Il y a un babi. Mais je suis sonné. Il y a un bat. Azena, comme chance, il n'y a pas de Gobina. Il n'y a pas de Gobina. Il y a un bat. Azamouté, il y a jaloux. Il y a un Jean-Paul Loba. Abiba Bialeki, Gibson Paleki, Mbate, Mbadi Mama, Ezaba Voice. Bundisa comme pas au Kondiza yé, biso a petuna mutema mabe. Et sanda gaza da zongi senanzela. Pour bata marbatama, nini muta finga ra mutu. Petit mo lwa keni pe na salité mo ba finga patron musique à Congo. Oh, afinga mo pa au Mokonzi, allez, yo yoki, o gangela gaité. Tout le monde a pêché c'est mo côté ni signe. Muto le karabu confiance jaloux papa jaloux boina boy et papa ngabota fali wap et ça papa to la 4 musique mais ba comme ça logo mo sori logo ndetini mo pa mo konzi ozali papa na ngai vina ngai bonga pona yo papa kiba na mwana wanaza mutema mabe ba misen tout mais mutu papa eza mieux faut que ba ke mutu abundisa ngai yeyo mais mutu azoli ya bozo seka bozo le mento ko bo monde mwana na yo fali wana yenda za na ba diversaire na onde faut fungola misu ye ayoki kaka porte fungwami mopa wa lase yu arena awuli simba mo percer 10 ans wana mopa wa yaga potote bokosa makaba viol bango to baina sese makambo wana ayaga potote et pourquoi betara bersi wana te tango yoga nosma ke bakite mopa mo considérer que ça le spectacle mopa zo la c'est déjà que fête rozala mbala moko awuli simba mopa yi wana manga kina bersi ayo mopa wa beta jari ya yu arena yakina na abeta susu na jari ya bersi mususu double bersi aziyende azo lukayo papa yende mopao ko faire face à gauche à droite ba otu batikela baba nyama baba ba 7 muto azo bundiso ndeza ye mutema mabe osala ki moni fitina nino ambauti nino wana yake wotsa mbangu na nina bimisa ngombangu ozo comprendre o yeba yena ba signe papa o yeba yena bizali na ba signe ke mwana aza mwana mabe malgré nyonso tu yo salila ye na disque ni ya boaki opena na neto comme libanga ki fala boaki mopao à valoriser to yoka ngona façon na veut dire na nenge yo o valoriser ye poza lelo fali mopao nzamba otika oti biso apeti no pe bana ba koko no to ali ngai koko no na ali na mona 1990 na kuti angai moto pambe anga moto pam na mama banda wana na bébé na zala fanatique ti lelo banda wana na botama kino lelo fali aya pe ayebi aya ba expliquer mopao azanani ba vie ba tumse bonga na musique moto wana amutali sekite na awa na petas na yaka yaka na kombo Kofi na etats nyawa azo banga bike mopao soka zongi seni ya poto na oyoka na susute fona kuense moto na tiene ma ba problème bebele ezaye po mopao soka zongi na seni mambo poto ezaye kuyinda po yebo ka bike no adversaire asati mopao yenda adversaire na ye azo banga ayebi yango mopao mokonzi papa zala maye na mwana wana za nyoka yo moko de olwa ngele kaza mangele kaza nyoka zala maye le papa ya hukumsa werat président weranso na ngata biso na natifa wenge alwa hukumsa ba wenge walelo okipakata otala ke kakati so bika lelo yolo baka bola ma fere moko ya ulinga yo ero kola na papa au mona internet ila tiba tu atele ka otina ba petit na ba keni pena venigi ba weya ku finga o so ezaloka neti ya batamaka polo baka mingi ta batami ori mutu mabe wana batu ba timide wa batu mabe ikolo baka mingi ta batami ori mutu mabe wana batu ba timide wa batu mabe likambo ezali makolo bate abomda na motema ya moni papa nzamba sunga yo vraiment papa o sala makambo malamu biso petit no pe to ali biso petit no to ali papa biso apeti na oto ali papa mais to lingo za mail na ngele kawana na nyoka wana mutia mabeto bulaki za mwana na oto pese makambo ndenga komi loyo biso fanatique na quartier la tene to pese makambo mais akomi na place à la kisi ingratitude
alakisi ingratitude. Voilà, je pense que tout le monde a écouté. Nasuka Langwabi, merci papa. Donc, voici chose à fanatique moko. À Tinde Kibiso, à les États-Unis, à Loba ou à Coco Loba. Je pense que Biso P. Tout ça, analyse, Nandenge na Biso, to fingite, to critiquer, to lobika bolamu, soge salami, na miso batu bazomo na yumo open dima, kolingato comme ennemi à moto à salio bolamu. Pour les lots, comme peut-être on a 2 voitures, il y a qui na voiture moko, tozonga makolo, yomoni koleki. Kolinga ka pété ko blessé muto. Vebi que à travers yende nzamba chakana leka on a pona koma o lelo na komi. Jalousie eza ndako ya Mokristo te. Biso mupe boteko. Biso yo mupe. Lisakania. Biso yo. Kofi Olomide vanda na ngwende na Montfleury, place Oza, et puis na boire à batouté quoi. Grâce à Bamba Mobutu Gaga, na pêché mbote ma petite sœur chérie, maman na Hilario, neveu na ngai, et puis sans oublier Henrique, Binonio Sobolinga, Nadine Kasongo, Nana Kasongo, na pêché mbote, et puis sans oublier Boanambongo. Venanga Boanambongo na Endoven. Na pesi pe mbote place Oza, Boanambongo na Endoven. Na pesi pe maman na Marguerite. Maman na Marguerite mbote. Bien so bolinga ngai nzela na yela ki nzela pe na kendeli. Bye. Matika Songo Kasongo Machi Matika Songo. Bon. Eh garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite, 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 vite chez Matika Songo TV. Chenia Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comme un tu sais. Aïe. Bakoyanga noye tabata keto ba jaloux. Matika Songo. On a battu keto belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya na bango Matika Songo kufa. Battu keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good, bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet.